Boué, Bana Équateur Mambenga en général, Pays Mbandaka en particulier, Sango Oyo Eza Penza Yabino, CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi Mpefumu Yamapata, Azongi Selibino, Bavol Naye Naba Destination, Ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, Nyoso Eza Kosalema, na Airbus A320, ba destination ya boye, oko kutanga place mosusu te, kaka na CAA, compagnie d'aviation oyo ba congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka, mbandaka na kindu, kokende yango ekomineti na sima ya ndako, à travers reprise ya ba vol kitoko oyo, CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, Aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Bon début de semaine, ma botte Nabino, merci pour vos ébélés, vos sabatéviseurs, Nabino pour la colonne info, Linga la journal, il y a peuple pour la peuple, tout pour la journal pour la question, janvier 2001, 16 janvier 2023, l'élo et coxi 22 heures depuis que Congolais Bakanisa Kaliwa et Musée Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, Azalaka assassiné dans la résidence Naye Bolanda, rappel, il y a histoire Oyo et Longo la héritier Mapindemi. 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, 22 ans Congolais, Bazali Kokanisa Liwaya Musée Laurent Désiré Kabila. Oyo Azalaka, troisième président de la République démocratique du Congo. Azalaka assassiné dans la résidence na palais de Marbre un certain 16 janvier 2001. Et pas y a moko ya bagarde du corps naye Rachidi. Musée Laurent Désiré Kabila. Azalaka na résidence en pleine conversation na moko ya conseiller naye Mota Oyo babandai kobeta masolo na mbala moko ya bagarde du corps naye Rachidi akoti pour na achever musée. Nouvelle Oyo tango et panzana ki République démocratique du Congo mobimba ezalaki eloko moko ya pasipe mawa kobungisa président Oyo azali en fonction. Musée Laurent Désiré Kabila ndenge ba congolais ba mesana ki kobenga e affectueusement musée arandaki amnae na sima ya komema corps nae na Zimbabwe na bozongi na yango na ville ya Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, ezalaki eloko ya pasipe mawa. Kasi lelo 22 ans après, ba congolais bazali kobosana te, bazali ko garder fraîchement mémoire ya musée, bazali ko kanisa tango nyonso ba réalisation ya musée Laurent Désiré Kabila oyo azalaki na agenda moko très riche, oyo azalaki na programme moko ya makasi pour la République démocratique du Congo. Ba valeur ya musée Laurent Désiré Kabila esengeli et continuer kozala prôner ndenge yemoko alobaka ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Wana ezalaka testament ya musée Laurent Désiré Kabila oyo ba congolais nyonso esengeli basimba na motema malgré ba difficulté pe ba problème nyonso oyo République démocratique du Congo ezali ko connaître soki kaka ba congolais nyonso batina mituna bango ko kanisa testament ya musée Laurent Désiré Kabila ne jamais trahir le Congo. Congo ekozala traité na ba domaine nyonso, Congo ekozala toujours mboka oyo ekozala envié pe ekokende tango nyonso liboso. 22 ans après musée Laurent Désiré Kabila kei kasi makanisi na ye esengeli et continuer na mitu ya ba congolais. Totikala kaka na masolo etali commémoration ya liwa ya musée Laurent Désiré Kabila pour na kosomo ke messe ezalaki organisé na cathédrale du centenaire na commune ya Lingwala et pa ya fondation na ye musée Laurent Désiré Kabila Nadina Son azalaki sur place na compte info Lingala. Cathédrale protestante oyo ezwami na commune ya Lingwala yangonde eyambaki milulu minene ya messe pona kokanisa molimo ya musée Laurent Désiré Kabila.
oyo azalaka troisième président de la République démocratique du Congo azalaka assassiné un certain 16 janvier 2001 na résidence naye na palais de Marbre. Bosimbake Fondation Musée Laurent Désiré Kabila ba organisaki messe na cathédrale protestante ya cinquantenaire oyo ezwami na commune ya Lingwala epai wapi baninga bayebani ba proche ya Musée Laurent Désiré Kabila libota na ye pe batu ya ndenge na ndenge bayaki ko assister na messe oyo. Bosimbake ezalaki kaka moment ya souvenir ndenge ezalaka lokola momesano 22 ans après œuvre ya Musée Laurent Désiré Kabila ba congolais bazali kobosana yango soki mokete mote ya mokolo ezalaki bongo pasteur puto prophète Daniel Kawata ye alobelaki mingi likambo etali humilité atalisaki na ba chrétien nyonso esengeli mutu ayeba na komikitisa tango moto azali komikitisa nde nzambe akotombola ye soki moto azali komitombwama ye akokita bongo tango akokita ekozala eloko moko ya malamu te. Prophète Daniel Kawata alobelaki lisusu likambo etali reproche oyo mutu esengeli aebake reproche ezali pona kokitisa mutu te kasi reproche ezali kosunga mutu ayeba na kose corriger pe ko éviter ba erreur oyo nyonso ekoki kosala eyeba na kokitisa ye. Alobaki na bana nzambe esengeli kobanga nzambe tango mutu azali kobanga to kotosa nzambe na boye nzambe azali kozwa ye vraiment en charge. Bref, devoir de redevabilité nde ezalaki thème monene oyo ezalaki développé epai ya prophète Daniel Kawata azangaki pete kotalisa ba qualité ya Musée Laurent Désiré Kabila na 4 ans oyo ye asalaki na tête ya République démocratique du Congo. Ezalaki moment moko vraiment moko na moko amekaki ko méditer pe ko kanisa ba valeur oyo Musée Laurent Désiré Kabila azalaka na yango ba programme pe ba projet nyonso azalaka na yango pour la République démocratique du Congo. Mes ebandaki malamu pe esukaki na ndenge ya malamu na cathédrale protestante oyo ezwami na commune ya Lingwala. Par rapport à la journée le 16 et le 17 janvier, président ya kona TC sa majesté Fumudifima apesi makanisi na ye azabongo na micro ya Nadina Sona. À la veille du 17 janvier, les deux dates qui nous rappellent une date de 6 avril également, les dates qui sont liées au sang des Congolais. Kimbangu a été capturé et tué parce qu'il a pu réveiller l'esprit et la conscience des Congolais, des Africains, en leur rappelant que l'homme blanc deviendra noir et que le noir deviendra blanc. Ça veut dire que l'homme noir reprendra sa place d'antan, qui est sa place de berceau de l'humanité, qui est sa place de dirigeant du monde. Lumumba dit la même chose, en disant réécrivez l'histoire, pas nécessairement ce qu'on nous dit, parce que de toute façon l'assassin ne donne pas la vraie version du meurtre. Et donc il faut que chacun se réveille. Il a été effacé. Musée Kabila a dit la même chose. Peuple congolais, quitte l'esclavagisme. Peuple congolais, quitte l'hypnose. Peuple congolais, reprends ta place et réorganise ton entité. Réorganise-toi toi-même. Il a aussi été effacé. Et nous n'allons pas nous contenter de l'usage de Judas parce que le Code noir qui a voulu effacer le patriotisme dans l'Africain, c'était dans le sens finalement de se permettre de poser ce genre de bévues, ce genre d'assassinats qui sont souvent à répétition, les bévues de neutralisation des autorités d'État africains. Prenons conscience, réhabilitons l'autorité traditionnelle, réhabilitons notre identité, réhabilitons nos traditions. C'est ça le socle que tous ont demandé. C'est ce que tous ont revendiqué. Le maréchal Mobutu parlera du retour à l'authenticité. Pour finalement se rebiffer en recours à l'authenticité, il y avait un problème. Musée Kabila s'est assumé. Joseph Kabila a commencé par une diplomatie. En fin de compte, il s'est assumé, ça l'a coûté. Le président Tshisekedi est en pleine bataille. Nama selon que président il y a 9e jeu il y a francophonie Isidore Kwanja a lancé qui week-end l'équipe concours il y a mascotte il y a 9e jeu il y a francophonie et pour wapi $5,000 est disponible pour la gagnant Stéphane Skande a pesibino ba détail. Ezalaki liboso ya ba journaliste internationaux pe nationaux kaka ndenge bozali komona président ya conseil national ya jeu ya francophonie Isidore Kwanja a lancé qui concours mascotte concours o ezali uniquement pour na ba jeune
oyo baza na âge ya 18 ans ti na 35 ans. Déjà bokoki ko consulter site na bango oyo eza bongo mascotte.kinshasa2023.org du 14 au 28 janvier 2023. Posala na lombango poto ezali nanu mukie $5,000 eza prix ya gagner pona ba jeune oyo bakolakisa batalon na bango ndenge ye moko président Isidore Kwanja a explikaki. Isidore Kwanja atalisaki pe na ba journaliste ba retombée ya kozala pays organisateur ya jeu ya francophonie, retombée économique, visibilité ya RDC eza epai ya bapaya oyo bakoya, surtout que banguna ya République démocratique du Congo balobelaka République démocratique du Congo kaka na négativité. Baretombe mususu eza bongo bénéfice ya infrastructure oyo ezali kotongama pe ekotika la pona jeunesse pe population congolaise talatina président Isidore Kwanja abetaki sete pona koloba na population ke jeu ya francophonie ezali politique te, ezali kosalema pona intérêt ya mutu te, kasi pona nation congolaise mobimba. A rassuré tenu na yango du 28 juillet au 6 août 2023. Azanga kite ko remercier ba journaliste na accompagnement na bango pe asengi bango bako bati na suka. Commencer par vous remercier. Vous remercier sincèrement parce que le travail que nous avons abattu pendant toute l'année qui vient de s'achever, je l'ai fait avec vous. Aidez-nous à informer largement l'opinion publique, particulièrement notre jeunesse qui a des talents. Je lance ainsi les concours et à partir d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont des talents, ils peuvent aller visiter notre site et ils peuvent... Kaka la même rencontre, sima jeu à questions et réponses, échange de vœux et selemaki, wapi pai kolia komela ezala ki bongo au rendez-vous. Beta bongo masolo ya palu pour notre communauté Godefroy Mayobo, secrétaire général ya parti politique Lumumbiste unifié palu na mukuse ya Sorola ki mokola dimanche 15 janvier na collège technique Saint-Pierre ya quartier Kogelos kuna na commune ya Mongafula ipa wapi azalaki accompagné na ba militant et belé ya palu héritier mapindemi Igor Tingi bazalaki na compte info lingala. Secrétaire général, pe chef ya parti Lumumbiste unifié, Palu na Mokuse, Mwana Mboka, Godefroy Mayobo, azalaki accompagné na ba militant pe ba militante ya parti Lumumbiste unifié, oyo batika ki ete pona opération ya enrôlement pe ya identification ndenge kaka bozali komona loyembo mabina ezalaki vraiment au rendez-vous pona ko accompagner secrétaire général pe chef ya parti tina école babengi collège technique Saint-Pierre oyo ezwami na quartier Kogelos na commune ya Mongafula na mbala moko secrétaire général Godefroy Mayobo akotaki na kati ya centre ayambamaki kitoko na équipe ya commission électorale nationale indépendante na sima ya ko remplir quelques formalités. Godefroy Mayobo secrétaire général pe chef ya parti Lumumbiste unifié azwaki carte d'électeur na ye ba cadre pe ba militant oyo nyonso ba accompagnaki ye batalisaki esengo na bango bosimba ke na bobimi na ye na micro ya info lingala. Secrétaire général ya Palu pe chef ya parti Godefroy Mayobo apesaki ba précision pe a lancaki message pour na kotalisa importance ya enrôlement. Toye lelo tozwi carte ya électeur pour na koyebisa ke na biso na Palu oyo nga nazo kamba Palu oyo etikila biso Lumumba na Gizenga maponami eza eloko ya mutuya pona souveraineté bokonzi ya peuple tozosenga ata mikakatano ezali batu nyonso baya ko s'enrôler baoyo baza na âge ya ko s'enrôler surtout ba jeune po bango de batu baleki ebele parmi ba électeurs bango nde bako déterminer bako pesa orientation na élection yo maponami yo po ezala maponami ya libération.
Bosimba Keloko, la secrétaire générale, ya Palou, Godefroy Mayobo, azui carte de lecteur nae, et zali kotali sakeba militant pe ba militante nyonso ya Palou bisika bazwami, et sengeli balandanda kisana RDC Mobimba. Godefroy Mayobo, secrétaire général, ya parti alobi, ba élection oyo, tozali kokende na 2023, et zali pona kokata rupture, kokata makambo nyonso ya mabe, pe kobimisa makambo ya sika, et sengo ezalaki makasi, na ngambo ba militant pe ba militante ou bazalaki présent. Emma Timpaka, Emma Béton, président fédéral CEDER Tchangou, ye ansarola ki week-end eleki na epe Mobutu kuna na commune ya Ntsele, azalaki accompagné na Batu Ebele, Christian Kengeben héritier, mapinde mi reportage. Esengo ezalaki makasi ndenge bozali komona bilili loyembo pe mabina ezalaki vraiment au rendez-vous pona ko accompagner moko ya ba soldat ya mwana mboka Jean-Lucien Boussa, l'homme fort ya Tchangou, Emmanuel Chimpaka bakiselaye Emma Béton, président fédéral ya courant des démocrates rénovateurs CEDER na Mokuse, parti à autorité morale Jean-Lucien Boussa Mundele Moindo pour na kosakite na devoir civique na ye lokola un bon citoyen congolais nyonso ebandaki na OCC na commune Nsele et tout luku ya batu bayaki ko accompagner pour à s'enrôler lokola azalaka mutu ya batu batambolaki batu ebele korta loyembo na monoko pe mabina na se ya mvula oyo etelisaki bénédiction ya Nzambe epai ya mwana ye Emma Béton bakendaki tina daipen na centre ya enrôlement na epe Mobutu na mbala moko a remplissaki ba formalité nyonso ayambamaki kitoko epai ya équipe ya Seni. Après quelques minutes azwaki carte de lecteur na ye na bobimi na ye na centre esengo ya base italisamaki. Quand vous remarquez que c'est na se ya mbula. Mbula ezalaka signe ya bénédiction. Donc na ko s'enrôler parce que notre objectif est à moko. Pour sa majorité il y a belé na Fachi Béton. Sur instruction, il y a autorité morale Nabiso Jean-Lucien Boussa qui soutient le chef de l'État. Yango, na yé na base na ko s'enrôler. La première étape, sans carte électeur, Tokoki ko carte d'identité, sans carte électeur, Tokoki ko voter. Pour voter, au Seigneur Biso Banso. Lokola moko ya basoda ya autorité morale Jean-Lucien Boussa atelisaki pe soutien na ye sur le malentendu na tournée ya autorité morale Jean-Lucien Boussa na province ya Sud Ubangi. Congo ezali na besoin ya unité nationale. Toza na tina ya kopotana te, tozali bomoko. To luka ko politiser makambo nyonso te. Moi personnellement, je soutiens mon autorité morale Jean-Lucien Boussa. Malgré Azam mal compris, Bolanda qui est né à l'Obaki, Azam a besoin d'une tête syntonique, bon moko na Congo. Congo, c'est pour les Congolais. Donc, ayebike Azam Congolais n'a monté le créer polémique si message de Jean-Lucien Lobaki. Mais Azam Congolais, nous avons des bases pour s'acharner. Juste nous, le peuple congolais, nous voulons l'unité. Bon moko na kat namboka. Hey, l'homme fort ya CEDER Tchangou, yeyo, Emma Timpakadu, Emma Béton, Mosala Kitoko, ezali komona. Tobeta bongo masolo ya maître John Kulenfuka, cadre ya parti Lumbiste unifié Palou na Mokuse ya kokisi devoir civique na ye mokola samedi 14 janvier eleki wa pepai akendaki ko s'enrôler précisément na Mokali kuna na Tchangou. Michael Bristoto, Francis Kanzaloko Kabazaki sur place na compte ya Folingala. Bobenga ye avocat du peuple, Yenani, maître John Kulenfuka Pesa, véritablement na Tchangou. Cadre et parti Lumumbiste unifié, dirigé de main de maître et pas secrétaire général et chef du parti, le professeur Willy Makashi, secondé par secrétaire général adjoint, maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre intégration régionale et francophonie, et le sénateur Justin Kilouba. Azalaki bon accompagné na mobange na fula kosakanate, fanfare na pointe, pour na commémorer na centre, pour na ko accomplir devoir civique na ye, bozo lokoyo. Bakendaki korta tina centre d'enrôlement
awa na Saint Boniface oyo ezwami na Avenue Kasangulu na route Mokali na Kingasani. Avocat du peuple Maître John Kulenfuka azwa esika ba formalité nyonso ezalaki rempli kitoko, azwa carte d'électeur na ye botala ye wana bimi a brandir yango liboso ya bato nyonso sima na yango a communiquer ki boye présence na biso to présence na kati na esika oyo to eko répondre na appel seni alansaki pour na enrôlement à travers geste oyo ngai nasali nazo benga pe bana nyonso ya Tchangu ba s'enrôler massivement. Pour tout le monde qui na élection en 2019, Tchangu bazaki na 18 sièges. Alors Seni à Kabolakaba siège, non pas par rapport au nombre d'habitants, mais par rapport au nombre d'enrôlés. Simanango, Maître John Kulenfuka, l'avocat du peuple Bobengaye, yende mokati makambo pe molobeli ya solo ya bana Tchangu, atambolaki makolo na quelques avenues ya Mokali, awa na commune ya Kimbantseke précisément na Kingasani, ba bendele ya palu ya trio de la Renaissance toujours likolo, mwana somi ya ekolo l'avocat du peuple, Maître John Kulenfuka, ye azali avocat na baro ya Kinshasa Gombe, pe conseiller ya ministre d'intégration régionale et francophonie, prochain candidat na députation nationale, asukisaki na message se moko na se ya Sod Mouton, oyo zomi awa na Mokali, asengaki na population, ba s'enrôler massivement, pe kotia pona mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boye. Hermès Mouyembe elongo la structure naye les amis de Hermès Mouyembe ba kendaki ko s'adhérer week-end eleki na parti politique Autre Vision du Congo AVC na Mokuse. Christian Kangebeni, Michael Bristoto. Masolo ya politique eza kotambola na vitesse ya kosakana te na mboka na biso République démocratique du Congo. Système ekomi ya okwei batiki yo di talatina après observation ya scène politique congolaise na bozindo moto yo bazobenga l'espoir de la jeunesse congolaise Ernest Mouyembe bakisele la force et le caractère aponaki parti Autre Vision du Congo AVC na Mokuse parti cher ya excellence Didier Boudimbu pona ko adhéré ye moko Ernest Mouyembe la force et le caractère akitaki awa na siège AVC na boulevard triomphal na commune ya Kasavubu azalaki accompagné na babaz na baninga pe famille na ye ayamamaki kitoko epai ya Yves Ngongo oyo ezali secrétaire général adjoint chargé ya ba question électorale un temps masolo ebanda Ernest Mouyembe asali officiellement adhésion na ye na parti AVC balatisaki écharpe pe bapesaki idéologie ya parti bozo moment fort oyo neti bozalaki wana. Au nom de l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo, Maître Didier Boudimbu, et du secrétaire général, Maître Madouar Kasongo, je vous fais porter cette écharpe, vous investissant désormais comme membre de l'AVC. Vous pouvez partout parler de l'AVC, évangéliser l'AVC, contribuer à la construction et à la reconstruction du Congo, selon la vision de l'AVC porteur de celle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi dit, vous êtes désormais membre de l'AVC. Simanango, l'espoir de la jeunesse congolaise, Ernest Mouyembe, la force et le caractère, Alelisa Kilokole. Kovana na poto eza bien. Koloba pe mabe oyo bakonzi bazosala eza bien. Mais est-ce que tokosuka na koloba bongo? Il faut biso nyonso surtout bilenge toya kocha maboko tolamba mikate ozali mboka na biso topesa ngo kita oyo esengeli ezala na yango. Et tant on atangaki charte ya AVC namonaki que bino oyo ekomi biso tozana vision elamu mpona mboka na biso. Ah oui, jeunesse debout, jeunesse en avant, yeyo, mwana mboka koti masolo, bobenga ye la force et le caractère, Ernest Mouyembe, ayende comme ma koko di koko na contribution na ye, pene ya moko eba natif ya UPN, oyo ezali mabele na ye, Congo ebonga kande boye. Plateforme État de droit, oye kumba maka epa ya mwana mboka Victor Bosoku. Ba sensibiliser qui week-end de l'équipe population ya Tchangu pona o etali enrôlement et témoin événement et qui bongo edi imbani.
Depuis opération, il y a enrôlement, il y a identification, il y a des électeurs. Et banda qui dans quelques provinces, il y a République démocratique du Congo, où il y a bengi R1, boye bake plateforme, bengi état de droit, où il y a kamba makana coordonnateur, Victor Bosoku et Kaka, bazali kola la pongité, bazali ko sensibiliser population, pour bakende ko s'enrôler massivement, boye loko la plateforme état de droit, il y a moi namboka coordonnateur, Victor Bosoku, bami pesa mission monene ya ko soutenir ba action nyonso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo loko la paix opération et enrôlement paix identification voire même élection na délai constitutionnel ezali cheval de bataille ya chef de l'État plateforme état de droit bami pesi mosala ya ko soutenir opération oyo bosimba ke weekend eleki ndenge bozali komo na bilili ba membre ya plateforme état de droit ba tambola ki na quelques centres et enrôlement na district ya Tchangu pour na ko sensibiliser population ba kende ebele ko s'enrôler botala bino moko ndenge bazali koleka bisika na bisika population ya Tchangu bazwa ki mateya na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona après koleka na quelques centres boyoka moko ba membre ya plateforme état de droit ya coordonnateur Victor Bosoku et Kaka ndenge apesi ba précision ya plateforme état de droit et yango toye lisusu atini biso to s'enrôler ebele kaka ya na biso Fati Béton toujours boye bien ndenge zalaka mukwantombolo béton bosimba ke district ya Tchangu ezalaki ya kuyinda na ndenge ya kosakana te weekend eleki ezali kaka na district ya Tchangu te ba district mususu pe ya Kinshasa lokola Funa Moamba Lukunga opération ezalaki kaka boye sensibilisation ezalaki vraiment totale lokola plateforme état de droit ezwami na Congo mobimba donc na 26 provinces ya RDC ba opération oyo ezali kosalema sensibilisation ya plateforme état de droit ezali kosalema bosimba ke nyonso oyo ezali pe ko annoncer mikolo ezali koya enrôlement ya coordonnateur ya plateforme état de droit mwana mboka Victor Bosoku oyo amipesi mosala ya ko soutenir action ya chef de l'État Kinshasa ezali ya koyinda Congo ezali ya koyinda plateforme état de droit balobi to s'enrôler ebele pour na kopesa chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat kuna koto chef de l'État a compté na Victor Bosoku elongo na plateforme état de droit. Défi Congo, ils ont parti politique ya sika ya mwana mboka Diangenda qui tutu qui dit beau découvrir yango na commentaire ya Mikel Toto pe Stéphane Skandi. Qui a dit que ma prophétie est Tata Simon Kimbangu na masolo ya politique kokokisama na Congo te dit ebele pe bazelaki bamona bisakoli yango kasi bazalaki komituna kino tango nini lelo tika to ebisa bino ke biyano ekomi kasi otuni ngai ndenge nini yoka défi Congo eye parti ya sika ya bana mboka na République démocratique du Congo yoka défi Congo ezalaki bongo créé le 13 août 2022 na ville ya Kisangani parti ya bakongolais oyo eye ko répondre na aspiration ya bakongomani kasi lelo sango malamu eye parti politique défi Congo eye na ba diverses solutions na makambo ebele oyo etungisaka bino ya mwana mboka de père et de mère Diangenda Kututukidi Martorel petit-fils ya prophète Simon Kimbangu fils biologique cadet ya papa Diangenda défi Congo boye bakezali parti panafricaniste bavandisi na ndenge ya kolenda idéologie veut dire induse ya parti na bango na pouvoir théocratique veut dire pouvoir oyo nzambe aza kokonza pe ko influencer makambo nyonso boye moko papa Diangenda Kututukidi Martorel akozala si simple instrument to mosali ya pamba po défi Congo eza bongo accomplissement ya ba prophétie oyo epesamaka 100 ans eleki epo ya Tata Simon Kimbangu vision na ye bosimba keza ya korefonder Congo na nouveau système ya gouvernance ndenge kaka grand-père na ye le prophète Simon Kimbangu azalaka engagé na ba différentes résolutions ya ba problème ya ba congolais bosimba pe boyeba ke uta bomona ya papa Diangenda Kututukidi Martorel atikala soko mokete kozwa kimia mpona koméditer pe kokanisa na bozindo na oyo etali misère
tope pasi ya moto moindo to l'homme noir boelelo amonaki ete tango ekoki ya kokuta na masolo pona yango asengi na kongole nyonso esika azali asanrole moto nyonso za carte na ye message na ye fort ezali tolinga kongole koleka Congo yo na ngai tolinga kongole koleka Congo pamba te na ntango tozongisi kongole na esika na ye tomitesi valeur yo na nga yango ne preuve oyo ezali kolakisa ke tolingi mabele na biso esengeli koyeba ke defi Congo ezali installé na bagrande ville nyonso mpe na baprovince nyonso ya minene ya République démocratique du Congo lokola Kisangani, Bumba, Buta, Maniema, Kolwezi, Mbujimai, Matadi, Mwanda, pe ville province ya Kinshasa wapi epai secrétariat général na bango ezwami bongo na avenue Bolafa numéro 58 quartier Diangenda na commune ya Ngiringiri to pe bobengi bango na numéro na bango oyo eza affiché defi Congo boyeba ke ezali parti ya unité po eyende kosangisa bakongole nyonso awa tribalisme kutu bosana po ezalaka soko mokete Eric Massamba moko bakadre ya parti a communiqué na weteli signification ya lettre K tango tozali kolobela pe kokoma Congo na esika kokoma yango na lettre C pour na koloba défi Congo. Le Congo, je crois que dans notre alphabet africain, il n'y a pas spécialement de C. Je ne vois pas jusque-là, là où il y a un C. Donc, des uns et des autres ne doivent pas se sentir exclus. Exclus parce qu'on entend Congo avec un K. Ce n'est qu'une provocation peut-être c'est aussi un défi psychologique, psychique, de faire le lien que dans notre langue, quand on dit RDC, le C c'est un C dans l'alphabet européen. Comme on aurait pu le dire RDK, République démocratique du Congo avec le K qui est le K africain. Si koyo boyebi bo solo, bozela lisusu te, bokende noki na siège à partir de fi Congo, bozwa ba fiche d'adhésion na bino, bokota kota na kati ya parti, rendez-vous le 23 décembre 2023. bozalaki ebele mpona kolanda info lingala journal ya pepo na pe bosepelaki nango mpesa merci na Edi Imbani azalaki bongo na nsima ya caméra Christian Kangebeni na montage supervisé simama qui est pas hérité mapinde mingala bino topesani rendez-vous mukola lobby au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pays ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.